Bato bangolia manga bango la pelo nga mukogoli. Chalet ki bana. Ok, so melamba simbi mena ville, les gars pas benga bana tira na M-Pesa. Yo poko so melamba sike bimagi luka RTL man tindila bana. Mino wa chalet kufi boutique ya suka tiki bana. Ngai na rozo akutu so ba pesa mwana mo charge pe mo mineval to respect to pesa mwana biso. Je continuerai toujours à conserver. Merci beaucoup. C'est pour le compte Info du Monde TV. Maintenant, à cette heure, moi, je vais Charlie Barra l'EPC. Par rapport à celle qui est la musique congolaise. Apparemment, maintenant, c'est comme si. Bon, sans valeur. Donc, ils ont valeur. Et les journalistes Bazu ma Camerounais sort. Donc, voilà. Non seulement Bazu, il y a maintenant la porte-parole. Oui, voilà. Alors là, tu as deux casquettes. Et tant que porte-parole et tant que journaliste. C'est comme si tu as mis sur charge. Bino, c'est comme si tu as besoin de l'école. Vous saluez le matin à Charlie. Yo, salut. Encore très bien d'accord. Mais vas-y. Non, dans la prochaine, yo, salut. Tant que je. Et toi, tu as fait quoi, Rosemary? Vas-y. On va collecter, non? Toi, tu as fait quoi? Bon, apparemment, tant au salle à ma descente. Des choses où quand ceux qui sont il faut qu'on vienne te dire. Non, non, pas à nous. Pour les gens qui. Mais comment il y a des Sundoli? Comment? Non, j'ai pas dit qu'au Sundola. J'ai dit que le matin. On ne s'est pas investi à fond. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. La perte, voilà, énorme. Ce qu'on a fait, on ne viendra pas te dire, toi là. Je ne pas dit à moi, je pas dit à moi. Et toi là, je t'ai vu maintenant là, dans le parcours, il y a ta presse, il y a beaucoup de temps. On a allé l'eau peut-être. Voilà, donc il y a beaucoup de temps. Donc du coup, au lieu de se gérer dans ma camo, il y a beaucoup de temps, je suis désolé. Voilà, rejoindre un mot par rapport à l'organisateur, il y a des Tony pour Charlie Balaka, Atiki Bana, Akaya Tiki Bissoro, Balilo Banini, Nabato, Batikalo, et peut-être il faut faire comment pour que tout aider pour Batikalo. C'est vraiment dur dans beaucoup de choses. Ceux qui te perdent ton nom, soit place à la Koussala, soit ma collègue, soit les amis, suivis par rapport à la charge. C'est vraiment difficile, il faut être fort. C'est vraiment difficile, mais moi je leur demanderai surtout ma patron pour Charlie Balak a traversé dans ma groupe là-bas, vraiment baïmé, voilà, il y a pour je n'ai pas dit toute la vie, il y a Bananaye, voilà, derrière, mais bon, après ça va taper, c'est une mauvaise solution. La perte, il y a papa, il y en a qui brusque, je sais qu'il y aura des soucis, et surtout que ma Congo, tu vivras du quotidien. Moi, Bachika Banana, Bandeli, etc. Provision à Pango, etc. Parce qu'il souci, ils ont moi regret parce que Charlie a eu à beaucoup donné. Il travaillait à fond pour stabiliser le groupe Yaouta. Donc, Bazala a vraiment reconnaissant, vas-y, il est parti, carrément, il n'était plus avec nous. On ne sait rien faire, ça sera inhumain, quoi. Donc, qu'il fasse quelque chose. Moi, je sais que Dieu a vous soutenir Bango. Soutenir Bango. Bango la bien, Bango la bien. Bisopé, papa, na Bango Oyo. Tous la souci, on a la biso. Du coup, on n'arrêtera pas de faire quelque chose. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier.
Je suis le seul moutou à faire déplacer Charlie Balaka na Congo à Kenya na pays étranger na Brazzaville senga. Oh, ngai na memie. Ngai. Donc na Charlie to komaki le roi ma passa, mais ay grand fois na âge. To komaki ba mi ma passa. To participer belé. Ce na no beto ba masolo musuzo banara oseka. Premier voyage na biso. To benga Gaël Ngeso mwana ya Sassou. Zomban. Tokende Brazza assuré biso tokende tokendaka ya babiye yebika nde ezalaka tokoma kuna tobenga moto abengisi biso telefone esalaka te ya tomona lokola problème sérieux na vie na Brazza nga na Charlie Balaka mbongo eza te eloko te papa totelema boye eza na banque mo ezalaki na succès na potopo bana obenga Caraïbe volcan tokenda wana poka touti olubimisa Alex Général papa m'a mis qui la mokoso. To mena ba courage na ngaka na pas DJ one on sait que ba porte pas oui ranso baza Charlie Bala papi le prince. Na sona DJ. Kende ba uto bimato s'appelait playback. Usana ebisio to vanda bo tangu kaka DJ annoncé. Que to matato s'appelait na Charlie to matabi yo so mona na bina. Ngam na sinya ko bina. Na banda dance bato bandiko ba manga mbongo Charlie temi na kicha komo ya olutambo. Bon. Tant on a si danse ya Alex Général ba cheki la mokoso na bina kila mokoso. To so mbongo. Tant to zimbongo tellement mutu abengisa biso téléphone elekate. Ya to bomba o lobi to rozonga kin. To lala na hotel ya ba 3000 na Brazza. Ba hotel ya ba marque ba kuzu. Oya mabe pena o pena ke porter ezate baba. Ndolanga. Et ça nga passe Charlie Akei to lala bongo lobi nango to keti na kata ba boutique mbongo to zoi to so mama ba jean ba body to zonga de passage na biso ba fimo ba beleli ngai to ba benga pa pile pa na table na ebi bango oyebi Edi de Noade o abeta pa bozi grande scène na baba sana le pont na Brazzaville to ba beleli ngai to yet na kiti na taxi to ando sola na bango to beta ba mutu mo bengisa ibiso mwana Sassou Gaël Ngeso boye botala bo to komi boye le temps to beta curiosité pa na biso to meka numéro malamo eleki tango eleki na mbi Gaël sanga papier excusez ngai na kenai point noir rapidement et on mone bana lekate bozabi to na 20 de France bon c'est la ngana to pese place to vandi kande to vandi boye quelques minutes fi avant di boso aba botala voiture wana ezobenga bino to bakasima matriculation présidentielle. Tu es Gaël habité en tout cas papi Charlie ndebo excusez nga na kena voyage moko boye mais comme le bozo nga enveloppe yango. To zui enveloppe. Dans ton enveloppe 2 500 000 francs CFA. Maman Charlie ebisinga papi dans la vie. Moi ebisanga ce qu'on a eu loba. Habite dans la vie, il faut pas qu'on sous-estime vie à moto. Na vie il faut avoir un espoir. Zompane, maman baninga fanti ndia sa ba fanti Obi ngam na pesa ba bindombe. Voka yemba iminute avant na mo c'est toujours la vie. Habitala to ngato kende, tala mo to zui. To baksa des jours na Brazza. Neto vivre danger na Brazza tito zonga. Aye pa na ngai. Mukolo Charles longo maison mère. Oye quartier latin. Batu ba yebi. Ezaki na RTNC, batu ba yebi. Jour ya menace. Tant que komi wana Charlie aye maison belanga wanga tika na maison mais ya longwe akeka quartier latin à côté sko tellement ba na guerre on a fait na biso personnel il veut moni production kokota ko papi bako lukanga na mulongo ba mpuku na kokoma ndeke et puis to bako lukanga na kindeke na kokoma sombo
Tant on a reposé en sombo, na komi mbamo nzombo. Tant on a komi nzombo boye na kata mai nina le na lengi sanga. Ngabi Charlie makamno sanga. To kabwani parce que ngana yena ngikota maison mais yena kata quartier la témoin sala ki ya mitié trop exaté. Na poko na ngai kolandanga. Abi apporter le foyer ba nga comme na nga kapakala ngonzo. Na ye kapakala ngonzo ni abisinga te kapakala on pa yaza mutabandulu. Kapakala ngonzo eza ndeke ya mayele ya zamba mobimba. Nde babenga ka ngembo. Ngembo aliaka na munoko asumbaka na munoko. Do ama yele na kata zamba. Nda pesa ngai kombo wana bike kapakala ngonzo d'office. Ngape mbala moko na zwi kombo ne komi ya ngai. Batoto batanga na internet. Bamona na emploi ka trop kombo ya kapakala ngonzo ya ngembo. So na ina lobela mutu na ba ngembo. Mutu aka bien na batute. Waza mutu yoza ne bien mais koto abeti mupandi. Nde to benga ka ngembo. Po ngembo le na munoko, asuma na munoko. Aza mutu abutu to amoy to yebaka te. Donc c'est-à-dire que yango mukolo ona kangaka kombo wana. C'est Charlie Balaka kapakala ngonzo. Si azaki na hôpital, est-ce que tu as epi? Charlie na hôpital na yeba route nga na benga ipo na seke maman na nga zobela grave na sanga papi na hôpital mwana ezate. Charlie côté hôpital babi 4 jours. Mais wana maman na nga okufa. Nga mama kufi. Zompan na benga Charlie le côté hôpital lelo lobi na bengi ipo na seke mère zobela singa papi en tout cas ba courage kaka nzamba osunga. Lobi na ngo Charlie maman na nga kufi. Zompan maman na go parce que tanga bano sa mata mukolonga na okuna maman na nga lobi nde Charlie kufi lelo. Lete so comprendre mais pas na bango na bandai na kendaki to na kundi maman na to panzi batu na moke pas na bango ndeta na ke pas na bango na so na famille na bango ne ba pesi ngai ba message o ba journaliste balobi balobi ke bango batu basui corps en charge ba longola ngona yolo e ko manani na nangali ma iska toye et puis mutana doit les gana TVT il faut bango ba pesa accord comme mutana ya TV alors yo pa nga obi papi pesa témoigner pour Charlie Balaka ngeko na benga bango na yebite baba yeba Charlie wa donc ngai ponga a pas qui porte parole a pas cause à camarade de Charlie na kota ki pe na famille na ko na na ba titre nyoso membre ya famille Charlie naza collègue de Musala donc na kota ki na nyoso naza na voir na binoté na organisation wane na awa na rolonga ndebo to kunda so to longwe ngana ke pa Charlie na la team ko na lugana zongo mais bino bo zonga donc na kota na ba couche nyoso na ebite na bia balo ibongo sava province ate botigana nango ngabela zongi na ngati na moya lo wa biso tunde to ana mo bona minute yo yanga na 4 personnes ba na vana ensemble ba obeta sur la Charlie o tu ba kosa yo eza Charlie nda akufi etikali ngai chocho mampuya na gimatondo ba ba obeta sur Charlie yango comme tu so obeta le to ayanga pa lo bongo mutu akufi to ko manga lukuta que je t'avais boy est Charlie est ba tu es tout nani Charlie le pouvoir malina nda ona bango meyo liene oh Charlie ngana tonga koma yana nganga mosa mutu bandundu Charlie mutu bandundu et puis moi c'est ngai biblia tout Charlie aliaka so bengi déjà ya fond leki na ngai batela bandindi leki na ngai batela ngai miku leki na ngai ba kombo nyotu ya biloko bandundu na yoka ngwe pa Charlie Balaka zopan et pas Charlie donc c'est-à-dire que ngande na boy naza maître suka ona robeta lisola Charlie yo ndimi facilement yana mutu mususu te pas okufa na komona nga tuna ba trésor ba leki na ye abia leki na ngoso papier point salaki bona bon tona ke pa bango yan leki ya Charlie wa simi téléphone Charlie a remettre téléphone pas nga téléphone Charlie Charlie après ça nga pas nga na zui na sali o senga na sala na zone selete téléphone ka ngai zomban na yebi fia Charlie mobimba Charlie bi fina nga mobimba c'est nga mutu on a tikali le roi li passe à Charlie oh lelo ne na boye oh Charlie bi sile gine trésor zalaka na yano papier le point chaque temps et puis le trésor na commissaire journaliste na makasi internet na kozwa code ya ni na Charlie na kopesa mo trésor comme journaliste internet au leka Charlie Balaka très équipe. Je travaille en collaboration. Alors, moi,
moko na famille après ce famille na imo biologique et puis bino ba mission ko ba nini ya mo fort na eza passe na komona su Charlie te mutunanga nenga mukete na komona te na mona ke to sala fierté toi na courage à relimbisa rabatu to luka ba problème te po liweza bizarre ça n'a pas non courage car à la famille na ba master to linganaka prête à tiki biso a balaka donc le peu salario le peu yanga le peu atini liweza la dame quand ne ba boucher ko tarati sur ce commune dame donc viens bon donc choisir na pesi car courage la famille batu ba ngoli manga bango la pelo ngamukogoli salati ki bana ok so mela masi miki mela ville les gars benga bana tara na mpesa yo poko so mela masi ke bimagi luka airtel man tindi la bana mino akashalia kufi botiki ya suka tatiki bana ngai na rozo akutu so ba pesa mwana mo charge pe mo mineval to respect to pesa mwana biso bana la biso bon tout na après micro tout na sur la musique eza mutu na ngai ya makambu yosi mwana afani bomona shari balaka na ngino papa ngani mwana shari balaka naza ngata 1000 francs na répétition ko batata bakufa te bakanga so bazela mbongo bongo tata za société te ngana kutena shari ya utala nganda aita ngase te mais na bien attends ce qui obéli shari ya beli le te shari sera déjà AVC kala mais so ko lobité na en tout cas muta bata ngam ta suka na dilenzita yenda hotela ngasa nga surprise ina shari na voiture. Ah, si Charlie n'a pas fait émission, émission n'a pas fait la monnaie Charlie en donc, moi je n'ai pas été pour la bonne émission Charlie Balarané. Nous avons fait un Sénégal à Dieu. On était sur le quoi, quand on était quoi, que kaka ko le lambin, c'était on a quoi, c'était on donc, à représenter à Dieu qui donne la choix de maman. Donc négligé qui était à bien que monter la kiste au bois qui. Et c'est Charakon avec les macambo. Charakon a gagné le corbière, mais Charakon a gagné le corbière, mais il y a mouche. Avec les macambo, alors bagi. Mais la vie a tellement corbière, t'as Charakon bon dimanche, on va me couper macambo aux alatés. Ngala mona namboka moi bemba chauffeur kune bemekena makolo. Pour Alexa parce qu'on me maté. Parce que yem ta kuna mosarata, kunda didenzita, mais t'as yeke makolo. Charakon a aidé trop, mais batu ba aidera mingi bongo. Mukolo ya bango batalela bango te. Tout le monde a trop. Donc faut checker à poids à comme la makamu sous le mot balar mo boya la pouvait Charakon a aidé batu ebelé. Et batu ba aider ebelé, ya bango mo ezara bongo. Mobuta kunzi a laissé bembe luambo 3 jours. Mais moi 17 personnes, on est mon la kulu na kufi na paradjo. On est mon mukili. Très bien. Na chamo sala yo na ka. Ah, nati na bembe. Na so sala toute personne est mortelle. Et moi je vous dis que donc c'est important. Ce que les musiciens ont négligé, topé a joué occupation de éviter. C'est ça, l'artiste Nzambe Nainde Baebi. Certes, Charlie Balaka a accompagné plusieurs artistes Lelo, a accompagné l'artiste Belé Lelo, Tombouami par rapport à Moussana. Vous allez comprendre qu'il a commencé étant que. Bon, ngana moni que ceux qui absence la bango, ils ont remarqué peut-être ils allaient occupation la bango. Ils ont dépendé de Moutouné Ngaï Gabana depuis qu'il est mort, depuis qu'il est parti. Naza n'a la pongité. Je me bats pour que tu organises la bande bien la preuve année. Et là les banques sont sur les besoins cotisés. Dans le banane nous merci Nalita Chamala. Et là c'est important. Bah misa ba ko contribuer mais Alita Chamala sali à 90% il y a matanga oyo. Moi je pense que dans le baquet Alita Chamala na vie ya Charlie Balaka na sima na suka mais marambo o ya sali lelo
En fait, aucun son que banola la mbetu moko, chambre moko, banola table moko, c'est ça qui est très important. Bon, moi, Corbiaro Nengeye, c'est Alida Chambala. Place où Kunda, il y a la place avenue Charlie Balaka. Nous allons entrer par votre Espagne personne.